Bote mingi na balanzi ya émission tokomi wapi de partout boza kolanda biso na monde entier na bandi ke bozali malamu boza na santé malamu biso pe tozali bien na ngolo ya kolo soki na lobi tozali parce que boyebi ke na émission oyo nayambelaka bino toujours docteur Kabel temple du roi Salomon temple awa bibembe babikisaka te po ebembe liwa ezali secret ya ye moko nzambe. Sans plus tarder, on a passé déjà Mbote Nayo. Mbote maman Amaro, c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongo. Mbote maman, Mbote maman, Mbote maison, Mbote Tokoyo Wapi, Zamba prendre la maison, Tokoyo Wapi, magasin Tokoyo Wapi, Zamba prendre le maison. Et puis Mbote Neko Eliezer, maison après sur Mbote Naïbeke vraiment même totalité. Parce que pour quand le temple matakita on bande rebelle bazola dans le monde entier troisième vague ya corona ningi simboka ningi simokili nini okiko isabani eloko ya makasi oyo puis ya suka ezamoko makambo tu ya mokili makambo nyonso tu na pesa nzambe eloko nayebisaka bande kuna ngai mama Amarola c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongo. Problème est Zamboko. Au moins, il mokili. Malade yaka. C'est ça, il faut se protéger. Les santé, je pense que c'est vraiment maladie au début, qu'on a eu. Bon, mais au début, maladie au début, ils ont une maladie de net, on a compris ce exemple typique. Au moins, cancer. Cancer, maman, et l'équipe a maladie tout aujourd'hui. Ce qui est bien. Cancer, surtout moto, azut, aujourd'hui, les maladies, nous sommes tous les maladies autour de ça, tous les autres qui sont diabète. Oh, ils ont maladie, et où tu connais? Il faut pas se protéger. Et puis il faut signaler le cancer, ils ont un type de maman, tout type de cancer. Mais le but guérison est ça. Mutu nyonso tout à cause la na tembe benga sukisanga diabète c'est une maladie incurable. Oui, maladie incurable c'est la vie. Traitement à vie. Mutu amelaka bakisi chaque jour. Mais c'est normalité. Hépatite, c'est un virus. Tout type des hépatites est un virus. Au comme la kisi na vie mobimba. Mais au coup, le bouillon. Nalobi boye. Tango ozolanda message, le bat est un kota. Mais tout kotana. Avant de juger. Ou tombe caca. Diabétique. Tuberculose. Tout type de tuber. On s'en dit ça. Tuberculose, c'est ça, il y a trois types de tuberculose ganglionnaire, et puis pulmonaire, et puis tout ça, tuberculose osseuse. Oh, il y a Mikoua. Mais vous bengat. Le papa est. Enfin, il faut juger maison. Benga. Gonflement du cou. Et ça maladie incurable. Puis psoriasis. Écoutez, mon tos, vimba, zoto vimba. Et puis, zoto ba pote ezo bima na zoto ukolo bazotumbaye psoriasis moto même bosukisanga alobaka bosukisa ngai naza sûr c'est le message forte nakopesa yango nakozonga sima te avant oya koyoka ayoka oya kotika akotika na et puis naza na posa ya bande kona bino oyo okona ndeko wana bukuzo image wana bukuzo ngo pele susu. La prochaine émission, vous avez une image. Il y a l'esclérose en plaques. Problème neurologique, ils ont couffé. Ils ont couffé. Et puis, comme on vimba. On vimba. On kizengi, on makasité. Bande. Maladie, ndena zoro bele yango wan. Neza na hémorroïde. Est-ce que vous avez maladie? Faiblesse sexuelle. On est exactement comme on est Mike, ya monté na ibisaka bino. Vous avez des faiblesses. Tu vas voir comment les mécaniques wana ya modèle na personnel terme wana. Donc vous avez déjà na van. Comme les gens ba mekon. Aya ko bisanga ke papa tane makambo bakaya.
yango nde totiaki mfingu chikwata na kati wana eza babilo naye kozwa marton de secours mpona korenforce bana oyo bazalaka ya kufeli korenforce bino neti mandungu wana bamamutu yango wana ma eza biloko ya c'est pour cela maladi nalobelaka maladi mpenza kiza incurable parkinson yango nde naloba na bino nazalaka na temps te ya kodetaille maladie en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle naza na temps moko te kodetaille soki oza na posi ya détail oye sur place tokodetaille yango et puis bandeko na bino mpe asina mesana na ngai ndeko moi ba maladie oyo énuméré awa tozona de quelques témoignages bongo tozona si etoye awa nazalaki na ndeko na ngai mwasi nazalaki na mpasi na lokolo ezalaki ya kovimbana lokolo ezalaki mpenza ya kovimbana makasi ata bino moko bomona mwa changement bapuso wana ezolakisaki ezalaki ya kovimbana nde changement ekoti sikoyo esala mwa bapuso ezokauka biso lokola tozala koyeba te toyaki kaka po toyebaka ezalaki maladi nini tokome pa docteur ayebisi biso ke ezalaki mbasu nde babwakilaki mwana likolo ngo ezalaki parce que nga na omona normal ezalaki ndenge nini ntambo ezalaki mpenza ya kovimba na likolo ezalaki munene makasi ya solo ezalaki makasi sikoyo mikolo nde bino moko bomona ndenge ekomi ndeko mambo oloba eza ya solo obien eza makambo obongisi maloba mpo oloba liboso ya bato mpo bato bazali kolanda yo na minute oyo eza makambo ya solo nazoloba eza ya solo makambo nga moko na vivre mpo nga moko nde nayaki naleki na ngai nakoloba mpe na monoka mboka mpo na motetela tosakala nelaka ela kosemaki kola he molo lokolo lokolaka defula laso taka ya yanga kale na tanaki metambo tanaki la le docteur Gabe ambo shikangalo di menalo ki ahone kana chol de gauche à droite tambo tanaki paka le docteur la sa tu chewe lo humba watanaki lokulaki okemeti fula onyongo nungu ena lokula mbonda ya chiche nyoye nya utana solution kali menale docteur Gabe yaka wa pona sinusite au sein de la bonne sinusite. Et vous mettez ma casse donc douleur na cas dans solo donc douleur ma casse. Il t'en pas de docteur Kabé. Ah, bien naé awa donc. Na oki bien ma casse. Vous savez combien de jours pas docteur repose au traitement? Na sali ka une semaine à Pamba. Une semaine. Na oki bien donc na commence na pongi. Vous avez demandé ni non. Continue à Bible kaka. Maman moi dans moi na ngai. Oui, mais à ça la sinusite on connaît mbula bo. A souffrir na pendant 15 ans. Oui. Donc à moni passe to côté ba scanner na première ba mona ke na sinusite maxillaire côté droite. Bon to me ameli ba ki se simbite ba ki se belé ba tietie to kema l'hôpital à Minene. Oui. Ezai ka passe tozo lemba pété. Ndele ki ne mutamona ki habite maman docteur Kabezo kana télévision bo mekana nkuna. To koma ki a passe makasi. Azo reconnaître que le docteur dit donc combien docteur a pesi biso bakisi nga ba docteur na mona des fois pesa biso bakisi o tia na zone kaka oyo pesi biso ba video bina nga mama kende kaka kenda mela kiswana to yaki pena kiswana bidon moka bandi que deuxième bidon en tout cas ça va on peut abani musala vraiment passe ya mwana nanga sani 3 ans na maladie nini maladie d'épilepsie kokwa na journée même 10 fois ko yango mingi ya nanga mosa za ko balaka to yawa comme nazala mobile ya so balaka kaka non nazako to salon ya yemena tali te papa fana nanu nga moko na telema to ena ya nanga mwasi awa ko ta papa vraiment to landaka ke siko ke oye o un mois 2 mois na nité une semaine kaka mwana mbala moko ça va par jour mwana combien de fois bonjour après mwana quoi même 10 fois la journée sans compter na butu au salon asala mbula boni à 3 ans merci quoi azokoya ya kaka bezo quoi te azokoya c'est makambo zo baleza lokuta ya lokuta te ngai moko na yeko vivre ngonga moko na vivre mwana kaza mwana na yemoko mwana ngamoko da so ba karatu bazo landa yo bazo mamba so tezo kosa leba ko mona ngabo kokamwa leba ko mona ngabo kokamwa ngana zara ngati ngana zara ngana braza donc leba ko mona ngabo kokamwa vraiment
ba oyo bazolanda yo en tout cas bazolanda ngo baza na Brazzaville vraiment bazoyokanga baya kota papa na biso vraiment baya kota docteur Kabe. Oui, ça docteur mais tout le monde na bébé oyo expliquer biso nano mwana bota ndenge nini yo pour comment ki ndenge nini makamu yo emini ba docteur Kabe mwana oyo aza musala ya docteur Kabe asalaki pona nini konga na yebaki teke na komema mwana yala na moni mwana oyo donc bande ko zoazemite sikoyo na sali ke bilobota iza bakisi ya docteur Kabe makambo zolobo eza solo po bande bazolanda yo bande mo eza solo balikuta ngamu tunabengaki docteur Kabe dès le premier jour na botaki mwana sikoyo nakobenga yo mpona nini oyaki awa mpona nini ntango yepa na yo oyaki mpona maladi nini eza maladi te ezalaki bacomplication moko na santé wana balobaki ke nakoki kobota te nde nalandi bakisi na vie mwana bandeko bazohésite message déjà na kopesa bango message ezaki bahésite te esengeli baya panani bameka epai docteur Kabe bakosimba mwana ndenge nga nasimbi bon nayi boye mama est-ce que bino docteur Kabe boye bane bozo bandeko bien docteur Kabe biso yako yo nde opesa témoignage wana kutao toyebani na docteur Kabe te nayaki ka ndenge bato nyonso bayaka eza teke toyebani nayebi ye kaka na mosala na ye azosala. Comment on papa? Je m'appelle Delta Modeste Kosigomala. Ok papa. Awa, ni ne makio na bureau de docteur Kabe. Après avoir beaucoup de temps là, ici est belé pour la guérison. Alors enfin j'étais à bout de ma force. Tant où la monnaie docteur Kabe na télévision à l'année, à moi témoignage, c'est ce qui m'a poussé à na vivre réalité. Au bord de la maladie. Bon, naza diabétique et puis prostate pe vimbakimo makasi na hernie discale. Ok, tant oui, est-ce que tu m'as donné ce message? Changement allé doter. Non, il y a un changement. Ce changement est mais il y a un coupé. Il y a un changement. Hein? Moi je suis un intellectuel, sur l'amour non, une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de changement. J'allais même quitter, mais ce qu'on a c'est parce que dans un symptôme, on a vu la réalité. Docteur Kabe m'a parlé la télévision. Non. Sans parti pris. Moi je ne connais pas de TKB, moi je la télévision, mais moi non, ils ont traité vraiment réellement. Donc les bandeko bazo hésiter. Eux bazo le bakero sala musala mabe, pour la prostate, pour la hernie discale. Message les gens ont repris ça. Ah. Nabi ko za saint Thomas ils ont mabe. Comment parce que Thomas quand on sait que ba epsi Thomas que notre monde Jésus. Il y a tchèque tembe. Mais tant on a Jésus a monté le bossa begi Thomas le thème c'est bon on va pas ngai. Thomas alingaki pe amour que non vraiment je suis devant un fait. Bah comment bah mon réalité ngai na kina problème ko suba c'est dit il faut que mon démon ça doit bota mais ce qu'on a tout suba pinda vraiment très bien. Alors malade mengue on a tout ça mingi la prostate. Ça veut dire qu'on a passé mingi. Voire même le costume ça il m'a passé. Là on a mon qui témoignage na télévision ya mainga yi au là le centre oui ado bela nini ça obela prostate pour ces bene qui marquent pas na c'est là qui ne bandele c'est là qui oui tantôt au mona est diminué tantôt ils ont mis sous les nazali komona siko na minute au niveau ni pas na bon na minute oyo nazali komona passer ndenge ça la quitter oui par douleur kaka miki zali. Il y a du bosso, cancer interne. Il y a mes balais. Il y a côté la binopassie, cancer en haut, il y a côté le vent d'Akabana, c'est pour là. Nazodia mes cabinets au bimaté. Après ça, 6 jours. 6 jours. 7e jour nané, ce qu'on a sali 4 jours, 5 jours nané na tondi nzambe. Donc vraiment biloko nini na milité. Le docteur Kabe asuki singa na malade na ngai. Ngai abandaki na atakaki malade mona musala na musala. Ça kutaba chinois.
Mais directement dans l'hôpital militaire. L'hôpital militaire, oui. Hôpital militaire. Kuna ezaki mawa. Donc doyaki directement par le docteur Kabé. Kotisi biso. Après atuninga na expliquer na ye. Anbi papa na kosala. Zana kondima. Esala na kondima. Ngana ndimaki que iliki na ngela kina nzambi puisque bon moi na biso ya na maboko na ye. Na zaki na kondima. Bona yaka kya ka lobby tangu na ilobi na kina mali kosala makasi. Alebi na nga awo yawa makambo nyonso. Donc tangu na telemi na bona ko se soulager côté na ko telema na kei, bona ko se soulager aller. Mais waka ouf. Et donc bimi na kati na ngai epu. Comme ngapi na courage na du téléphone pe na filmer na téléphone. Yango ndi moto bimi na kati na. Mama belaki makasi donc la muscle zotelema ye ya bamole oyo chaque fois tout le monde bazalaki azolala te. Alors tokenda ba hôpital presque ya minene ya Kinshasa awa na centre Gombe awa na Masina awa na Mutombo Dikembe wana na Roi Baudouin Angaliema. Donc maman azwa bakisi ebele bakisi ya mikete batonga pe ya mikete batalo penza likolo naza na grand frère moko aza na niveau ya Suède na kombo ya Flori Balekelai yende mutu aye ko recommander à lobby kende na adresse Songolo Pakala et pas docteur Kabé à lobby eza na cabine da croisement Bokassa apesi biso bakisi durant eza troisième séance lelo eza troisième séance na eko kisi ya maman bien que maman peut atikali continuer à transport les qui passe. Il y a un grand changement. Chaque nuit maman zola très bien ba miscloane ezo mataye de société. Donc sans mentir, rien que la vérité, je trouve qu'il y a un grand changement. Maman passe kaza ina passe makolo. Maman na bino aza passe makolo. Malaki scientiste. Non scientifique. Mais scientifique. Asala mbula boni. Non, et c'est l'imboulaté, hein. Ça fait 2 mois hein, que Bandole la passe, 5 jours pratiquement qu'il passe là. Et ça là moi pour s'accentuer. Tant que pas dans tel cas, c'est combien de jours pour je suis. Kalelo. Oui. Attends. Oui, na qui n'engam na simbaki. Yo no simbaki. Maman, c'est na makambo zo bana. Il a doté ka boye bani. Na bieta. De maman zo guérison totalement. Ne va o ba zo hésiter. Les caméras na biso mais c'est nous allons ça. Non, non, c'est bon kabaya, baya parce que on a mon îlot moi traité, je vis que ça médecin. Baya zo traité. Voilà bandeko boti kolanda wana ba différents témoignages bandeko boza pour mona baza ba responsable. Donc ebele boti ka koloba ki oh non tam susu ba yokanaka ndenge boza pour mona ba papa na ba maman bazana boko yokana bo pesa bango combien po bandima koleka na télévision ba responsable lokola bango ba témoigner makambo lokuta mingi bazana moyebi bango bavanda na ba quartier na bino na ba commune na bino bokene koluka botuna bongo boyeba soki eza ya solo to ya nettement no ya alobi na kitetele wana voilà bayaki nande kuna zaka na komitele ya nani babeti tata na yemba a partir ya nani ya loja ya ko izu mwana bango bena balobi ke baza balandi minene ya c'est ça là na loja c'est ça alobi ke papa pona confirmation ga pena ko pesa message tata na inde mutu atinde de ngai bana wana na penser to solo na ina ça atindi à sentir que non maison est un hein assez baba c'est pas pratique na bango vite yangunde na ibisaka tambola suka koyamba na mokote tambola na c'est de tabu du roi ça na kogaga de maladie na zotu na bido parce que les habitants tozo kende na ngoboye et c'est que tokote de mon parce que il y a rendez-vous 2003 on pose à vous bien oui est-ce que tu peux souper tu as pas petit bitumba tozoke ne pona bitumba ya santé na kokende na gotinsuka erine diskale za maladi nke ni ko ezolia pour la altos ni ko ezolia espace c'était comme muni ba genou ba espace exact
olobi na ngambo mosusu bapesaka traitement à vie mais pas na traitement ezali oza traitement curatif cela veut dire oyo ezosilisa ma okomela nalobi boye na vie kondima kalma te yango nde nalobisi bando kobili boye ta koye na yebembe awo te omoni ke eza yebembe kende bokonde nango na mikrophone koye na yebembe te koye na parce que nakoloba boye ti suka ngai mpo natika koloba wana suka mpembe tafuliti roi salomon zamba nalobi boye esika oyo tokosuka ceinture ezolanda nsima bakokontinue na bitumba ata toza lisusu te bitumba ezokontinue ti 2300 ata ceinture na ngai ekozala lokola ndeko na bino moko yaka azalaki mpe autaki italie apesaki message na kiitalien eza mabe te mama eza mabe te boyebisa bandeko na bino nalobi boye bobandeko te ya bato na mputa lokola église lokola bible etikalaka boteya bato na monoko nyonso to oyo esili bino bozali boteya ebango na mpona temple du roi Salomon parce que komoni bamaladi tolobeli oyo na pratique naza sur na maloba oyo ya ngai soki nalobi ke naza déterminé nakotika mosala oyo te mpo na nini nazoloba omoni na vie soki oza na lokuta amaola soki oza na verité bakolingo yo te ngai nazoyebisa yo oyebi bakazine tokomi wana oyebi likambo oyo esaliki ngai na ndeko désert tokutana mpona ve elezer depuis na vanda na ye nano nakutana makambo ya te il faut na biso eza batémoignage depuis toza na bino makazine to nakutana bino na biloko ya désordre te toza bato nayebisaka bato flambo libendele ya muka tri wana ekotelema kaka ndenge etelemi wana libendele ya mbuka yoka ndeba biso na verité na yo ndenge botunaka biso lokola makazine bino eza sérieux yango nde bomoni ke tokutana et puis assurance na koyebisa bino bokozala deside toza bato mais mpona makambo ya santé toza bato napesi monde mbote et puis makazine tokomi wapi botombama na bachaîne nyonso to vraiment samba apapole bino soki bino te merci député national merci ndeko désert parce que temple eza esprit asaka kotambola eza bitumba parce que affrontement oyo ndenge ezokende tozokende nango ti 2300 esika ngai na kosuka wana oyo bakotekana wana basala eza bitumba merci nzamba pambola bino makeseda nzamba pambola epe lisusu amaroda masanga mafuta yena nzamba Manix Gimbolo et puis DJ Quick maison à Tideli Yombota Manix Gimbolo maison à Tideli Yombota Amos Lubak hein et puis JC de Boulonnage les ambapons mais bon kangamat hein. Voilà, merci beaucoup Badeko. Merci Kolanda Biso, Kolanda Temple du roi Salomon, kaka ndenge mokola lobi eza bitumba tina 2300 bisika kosuka continuité très bien formé donc continuité ezali beaucoup misanzambe parce que atina le docteur Kabebo mais ça na mingi Kolanda bato lokuta alors pour mélanger te ntango oza na bomoi ntango santé ezali malamu ezopermettre okosala makambo nyonso malamu kasi une fois santé ebebi yebake okozala mesure okosala lisusu eloko moko te troisième vague ya coronavirus eye nasengi na bandeko nyonso bomibatela kitoko parce que même ata na bible
mibatela mpo nzambe abatela yo po alingi kocontacte nga aza na baquestion mosusu obengi na plus 243 85 52 77 980 085 52 77 980 ozwi ngai ya marula motuni mituna oyo oza nango ta mosusu ozolinga okende bango par docteur Kadete. Prenez soin de vous parce que chaque jour est une vie. Donc, l'année prochaine.